Merci beaucoup na balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso mbote na bino et puis ba meilleur vœu ba bonne année 2023 ba lobi tout comme moment partout zali vigilance lisu likolo aliso toti kamboka na biso ekene na maboko ya banguna te na bamboko ba unité eza bongo ya bino kabu ya long pour na di mikolo ebele sali kinga na bino to monani te et vu que santé ezo déranger mais to lobaki pona Congo to kokanga na côté to kolimba pété to koya kaka santé déranger ki mosakoli excès ya koloba excès ya kotambola excès ya koresonner pona mboka ndenzo te déranger ki nga vraiment naza suki nazo mela bakisi nazo na perfusion et yango esalaki ke mikolo ebele to mona na te et pas mingi na Congo na makambo tozali komona na kolinga avant na banda émission ya lelo ndeko na nga na sima ya bilili tielanga vidéo. Merci beaucoup wana bolandi vidéo ya le 17 mai ya Lumumba ote bengi héros national moto akufa pona mboka moto andima ko perdre vie na ye pona Congo kasi tala ignorance o ba ignorant qui est lobby et pas ya ba politicien congolais et pas ya gouvernement congolais peuple Congo boza wapi poto tele mato bunde la Congo peuple Congo bobwa ki Congo wapi peuple congolais toza na souci à Congo peuple congolais to linga Congo koloba teke likamba Congo etala kangate bango bazolia mbongo ngala bunde la Congo bango bazolia mbongo ngala makombo tende kona ngai na ba toza ko bena mboka moko ezaka ka Congo zanga iloko kolia zanga ilamba ya kolata kasi kozanga mboka te osoki ozangi mboka okokende wapi po congolais partout azali aza na ye nyama so ake na mboka bapaya bakomaltraite ye mabe ake na mboka bapaya bakomaltraite ye mabe na mboka na biso moko bazomaltraite biso. Alors peuple congolais tolinga mboka na biso tozala ba congolais ya solo pasi mingi na Congo na makambo tozomona moyena senga vidéo ezati bomoni vidéo il est tamboli bande ko na kati église bazo samela
bobwakeli bango bombe oyebisa ngai bandeko na kati ya eglise bazosambela bombe ekwei na bapapa na bamama bato nyonso basili kokufa babungisi bomoi na bango lisumu nini biso tomemi tongambo nini biso bapeuple congolais tomemi mpo tomona makambo ya boye peuple congolais asali nini peuple congolais defi eloko ya nani to alie eloko ya nani mpo tomona makambo ya boye okomi koboma bato ntina baekeza dernièrement mama osenga alakisaki bino mikolo euti ekoleka bakotelaka bana na baekole elebe ekomi na baeglise lobi eyebi te kokoma wapi ntango mwai na ye tozokende na badistraction makambo ya buzoba tala sabotage oyo esalamaki lobi emeki Patrice Lumumba moto aza héros national moto abunda mpo na Congo bokoki kobengisa bamisicien minene mpo babeta mokolo wana bokoki kobengisa artiste comédien basala mwa limu mpo na makambo etali Lumumba kasi tala sabotage oyo bosalaki wana bozwi mwa kabaka ta mwa bluetooth ya moke botie mpo miziki ebeta mpo na makambo etali Lumumba me ntango eza intérêt na bino ya bafete na bino mpo na baaniversaire ya bana bino bobengi bafali bafere banani baya kobeta me mpo na makambo etali Lumumba bozwi mwa baflamuke bozwi botie wana mpo kebeta na Lumumba tala sabotage peuple congolais ta ekoki naye wayebisa bino na bi ta ekoki yo ndeko olobaka makambo ya Kongo etali yo te tokotuna na biso un jour biso na bino mpo makambo ya Kongo fo etala biso ntango tokomi komona nkwa boye ntango tokomi komona makambo ya boye bato na eglise baosambela bobwakeli bango bambo bakufi tata ya biso ekolo tio akangi monoko tata ya biso ekolo alobi eloko te silence natunaka yango bakonzi ya Congo bozalaka na motema ya bakoya kolinga bapeuple congolais po place oyo bokoma kuna biso bapeuple bato tokomisa bino estce bozalaka na motema wana ya kolinga bapeuple congolais po biso ngai naza citoyen simple me nayoki mpasi ntango natali video namoni ndeko mosusu akatani kutu wana koyeba teke wana aza ndeko na ngai ndeko mosusu moye kutu kolobesa te kasi bino bapoliticien congolais bovandi nie silence a Congo yango naye koloba tout peuple congolais partout ozali tout peuple Congo partout ozali toomema kit ine tina 10 miri pa mama Marthe balobi bamama nde bato babotaka biso apesa président Félix conseil soki akoki te atika kibokonzi tout peuple congolais marche te opération eza memaki ti 10e miri tokee pa mama Marthe apesa Félix Tshisekedi conseil ou bien tika ou bien déclarer guerre na Rwanda mpo na makambo ya boye non tokosupporte te tokosupporte te vraie vérité bimi bakomosala bamakambo ya bongo pour ke bakongomani ntango bakomona bakomaetraite bango basala bamakambo ya boye balongwa batikala bunakani ekende mpo batali babi te tant tozoyebisa bango ke a ekomi zonta mpo bato bakoma te bato baya te bango bazota te ti bazoya alors tokobanda koboma bango siko na makasi ntango bakomona bango bakima bakende apres bunakani ekende tala mosala bapoliticien congolais bayaki kosalela biso alors yo politicien congolais oyo ozosepela tokenda maponami ya 2023 tokokenda na lolenge oyo ya chaque jour peuple congolais azokufa ya chaque jour peuple congolais azobungisa bomoi peuple congolais akufa na nzala peuple congolais akufa na nini mabe akufa na mbula mabe aya suka akufa na liwa ya masasi tosali bino nini toloba be toloba te pourquoi congolais akoki kosepela mokolo nini
lisumu nini tomemi ngambo nini tomemi ntango omona tout peuple congolais silence na makambo ezoleka bino bandeko bakumisaka bolobaka mpe vérité webisa président Félix ozosala eloko te bayi kongo mani bazokufa bino too munoko bokangi bokumisaka ye ntango biso tokoloba vérité bobi ke olobeli président mabe nakolobela président mabe te ndenge nini ntango aomona bamakambo boye azali papa azoloba eloko te ntango bandeko bakokufa boye nini botikela biso muza tikela biso slogan ne jamais trahir Congo bino bapoliticien Congo ni botikela biso baloba ni botikela bapeuple congolais torejono bino kaka kokosa peuple congolais tokosala boye boosala te tokoloba boye booloba te tomonaki bavie mati bunagana récupéré bunagana ezala récupéré ya ndoto to bunagana wapi boyebisanga bunagana oyo bapeuple congolais basepela bunagana eza récupéré bunagana ezala récupéré oyo wapi pourtant tomona bandeko bakufa bongo bandeko bakufa wapi bino bayebisa so bike bunagana deya to récupéré yango président Félix zala na souci ya bapeuple congolais linga bayi kongo mani peuple azokufa akufa na nzala tela peuple lo akufi yo sa to voyager na yo pour déclarer guerre na Kagame ozela nini pour déclarer guerre ba peuple congolais batika na kokufa ozela nini Congo nzambe za wapi tango nini peuple congolais akotika kotangisa ma ya miso tango nazoloba makambo nazoloba pasi na mutema tango nazoloba makambo nazoloba ma ya miso ezokita ngai tango naomona bandeko na nga bakufa ayibi eloko ya mutu te asali mutu mabe te aza na kati ya mboka na ye kasi booboma biso lokola banyama nzambe azali bokontinue kosala biso mabe kasi nzambe azali tokotulela biso na bino nzambe azali alors tout peuple congolais nayaki kaka kolendisa bino lelo nalobaki nakozala ebele te nakozala kaka mokuse po fi sante nde nayebisaki bino soki naoloba naoyoka vertige soki naoloba naoyoka motema pasi mpo na kongo kaka yango na bifo naloba kaka bosabone na océan du Congo bopartage bémission bopesa makanisi mpo na mboka nini tokoki kosala mpo na Congo Congo ezwa libération nini tokoki kosala mpo na Congo Congo ekende liboso tolongola langage ke makambo ya Congo etali biso te fo etala biso mpo eza mboka na biso Congo ekoki kokabwana jamais biso bato tosengaki teke bapesa biso Congo monene biso te bato tosengaki ke Congo etonda richesse biso bato topimela bango te bazala barichesse ya bamboka na bango eza nde tata nzambe moto apesa biso bomengo na biso alors likolo bomengo na biso tomemeli yango ngambo bosabone na océan du Congo na pasi na motema na wakoloba na pasi ya bandeko na nga na sante eza bien te esali nga vraiment pasi tokutana bino mikolo ezali koya bye